innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Mercredi, et là, mon abota na bino, merci pour vos ébellis, vos sabateurs, na bino pour na kolanda. Info Lingala journal, il y a peuple pour la peuple, tout fond la journal. Il y a mon mercredi 5 avril pour la question de député national Bazala qui n'a plénière, mon mardi 4 avril, na salle à congrès. Ordre du jour, il y a examen et adoption. Il y a 8 projets de loi au Ezouama qui en exécution la loi numéro 22/066. Il y a le 26 décembre 2022 au Ezala qui colobé la habilitation. Il y a gouvernement héritier, Mapinde Massal Pispinoba détail. Les députés nationaux se retrouvent qui na plénière mardi 4 avril 2023 dans la salle de congrès ya palais du peuple. Bosimba qui na programme ya plénière ezala ki bongo examen adoption ya 8 projets ya loi ou ya kolobela ratification ordonnance loi ou ya maki exécution ya loi numéro 22/066 ya le 26 décembre 2022 ou ya kolobela habilitation ya gouvernement en prévision et examen pe premier ministre a chargé ki ba membre ya gouvernement lokola ministre d'état ou ya kotala makambo ya environnement ministre d'état ya justice ba ministre ya santé publique, agriculture, pétentique, numérique, pe ya communication pour na kosa la défense. Boezala ki mingi projet ya loi kati na yango ezali kolobela ordonnance loi numéro 23/05 et ezali ko modifier pe ko compléter loi numéro 018/035 ya le 13 décembre 2018 où ezali ko fixer ba principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique ya projet où ezali kolobela ratification ordonnance loi ya le 13 mars 2023 où ezali ko fixer ba modalité exercice ya liberté ya presse pe information ya ba émission radio et pe ya ba émission ya télévision pe ya bisika nyonso lokola la presse écrite bosimba ke ba défense ya ndenge na ndenge esalemaki epai wapi tomonaki F bazaiba atalisaki ba précision mibale na secteur na ye oyo ezali configurer parmi ba mesures oyo ezwamaki na gouvernement pour na ko améliorer gouvernance ba ressources forestières na République démocratique du Congo boye na ngambu na ye pe eberand kolongele ya numérique ya atalisaki ke ba deux ordonnances oyo ezali kolobela secteur na ye RDC azali kokoba ko organiser cyber résilience pour na ko protéger système et information zoka
Yokande Patrick Mouyaya a justifié que l'ordonnance ya ngambu na ye exercice ya liberté ya presse na volonté ba parti oyo ba participa ki na misala ba état généraux ya communication pe média ya janvier 2022 oyo ezalaki révisité loi numéro 96/00D ya le 22 juillet 1996 oyo ezali fixé ba modalité exercice ya liberté ya presse na République démocratique du Congo. Bosimbake après ba défense oyo ba projet oyo ya loi ezalaki déclaré recevable oui projet ya loi mobimba etindamaki na vote na tina na yango ba vote nyonso elekaki malamu ba projet oyo batindaki yango na Sénat pour na deuxième lecture. Coordonnateur ya cellule ya communication à Premier ministre Sama Lukonde Marcel Moubenga Kalonji ya zwaki 2 diplômes de mérite pour la bonne gestion ya département na yekuna na primature Nadina Sona héritier mapinyo mapesibino ba précision. Ba mérite ya Marcel Moubenga ezalaki unanimement reconnu et pas ya baninga na ye ba journaliste ya collectif ya ba journaliste pe buditaire ya Congo Kojek na Mokuse oyo bazalaki pe ba association membre ya UNPC ba rassemblaki ba journaliste ya ndenge na ndenge pour na kopesa ba prix ya mérite pa ya coordonnateur ya cellule ya communication ya primature Marcel Moubenga ezalaki pour l'organisation na bango batalisa bonne gestion ya communication ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo emonisami depuis 2 ans. Ezalaki na présence ba membre ya comité national pe provincial ya Union nationale de la presse du Congo INPC na Mokuse mingi penza président ya ville ya Kinshasa Jean-Marie Kassamba pe misusu. Bosimbake na avis ya ba journaliste regroupé na organisation oyo balobi conseiller en communication ya premier ministre atalisi collaboration moko ya malamu sans distinction elongo na ba tendance nyonso ya média entre chef ya gouvernement pe organe ya presse. Boenati na wana ba kumisi na ngambu ya coordonnateur Marcel Moubenga sans n'y ya ouverture vis-à-vis ya coopération sans discrimination depuis azali ko diriger cellule ya communication depuis 2 ans. Boye élément mususu balobi ezali cellule ya communication ya primature ezali bongo kopesa ba information ya activité nyonso ya premier ministre pe ezali kopesa yango na ngonga malamu pe ezala traité na ngonga malamu ezali ko faciliter ba journaliste accès na information ya institution oyo. Boye ba association bazali ko reconnaître professionnalisme et pas ya Marcel Moubenga oyo ate ba stratégie pour na koteka image ya premier ministre na ba média. Boye remise ya prix oyo et pas ya Marcel Moubenga ezalaki nanu liboso ba témoignage ya ndenge na ndenge oyo ba journaliste ba kotoyaka ye ba pesaki pona kotalisa ye ndenge azali professionnel. Présent na cérémonie président provincial ya UNPC Kinshasa Jean-Marie Kassamba asoutenaki ke esengeli ko ba mérite ya moto tango azali nanu na bomoy. Pona lauréat Marcel Moubenga abaki na suka manifestation alobi prix oyo honneur ezali kozonga et pas ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo a permettre ye à travailler pene na ye pour accompagner vision ya chef de l'État à partager reconnaissance au na cabinet nyonso ya premier ministre particulièrement na ba collaborateur ya cellule ya communication oyo collaboration ezali malamu pour na mosala esalema. Pour na Marcel Moubenga prix oyo ezali interpellation ezali kolakisa ke aza na droit na RRT esengeli a continuer ko travailler avec responsabilité et conscience. Gouvernement et la République démocratique du Congo a sali date il y a le 6 avril journée férié pour na kokanisa ba œuvre ya lutte ya papa Simon Kimbangu na tina wana info lingala journal la peuple mekolo bilango. Gouvernement ya République démocratique du Congo a outi ko déclaré journée ya jeudi 6 avril journée chômée pe payé ezali bongo décision gouvernement a outi ko zwa na ordonnance ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakimbangiste bazelaki journée oyo depuis tango molai tango chef de l'État a pesaki bango promesse mikolo eleki na nkamba. Bosimbake République démocratique du Congo ba témoigner dans zela ya communiqué et outil na ministère ya emploi travail pe prévoyance sociale décision ya exécutif national oyo ezwami na zela ya ministre Claudine Ndusi Nkembe na exécution ya ordonnance numéro 23/042 ya le 30 mars 2023 oyo ezali ko fixer liste ya ba jours fériés légaux na République démocratique du Congo oyo ezalaki rendu public lundi 3 avril 2023 selon disposition oyo ya loi. Le 6 avril est comme journée ya combat ya papa Simon Kimbangu pe ya conscience africaine. Boyango est comme bongo 10e jour férié légaux na République démocratique du Congo
pamba te bazali ko réagir na ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a concrétisé promesse na ye asalaki mardi 6 avril 2021 epai ya communauté kimbangiste na ntango ya festivité ya centenaire ya église chère ya papa Simon Kimbangu. Cérémonie ezalaki organisée na cité ya Nkamba na province ya Congo central epai wapi République démocratique du Congo apesi honneur epai ya papa Simon Kimbangu pona lit na ye pamba te na nzela ya lit oyo nde République démocratique du Congo azwaka pe indépendance. Tango molai papa Simon Kimbangu babosanaka ye batangaka kombo na ye te sikoyo kombo ebandi kotangama le 6 avril République démocratique du Congo mobimba mosala ekosalema te pona kokanisa papa Simon Kimbangu na ndenge abundaka pe asalaka 30 ans na prison azalaka ye moko te bacompagnon pe ebele balandaka ye 30 ans na prison wana ezali bongo moko ya baprisonnier oyo baumeli makasi na ntina wana papa Simon Kimbangu azwaka liwa kasi lit na ye esengeli te kobosana yango gouvernement ya RDC balobi le 6 avril biso nyonso tokanisaka lit na ye pe ezali journée ya conscience africaine. Totikala kaka na dossier ya date le 6 avril mpona kosignale bino ki apôtre François Pakiamai ya EBEV ye alobelaki reconnaissance ya lutte ya papa Simon Kimbangu bolanda yango na micro ya Héritier Mapine mpe Igor Tingi. Problème makasi ezalaki eke mindele tango bayaki bandima balingi te koyoka ete mutu mwindo asambela anzambe balingi yeba te ke mwindo pe akoyi kobondela nzambe ayokaka libondeli na ye mpona bango na mentalité na bango ya colonialiste na mentalité na bango kaka mundele nde muntu akoki kobondela kosola na nzambe. Alors bato lokola bampanki ya Jacques lokola Simon Kimbangu na mpadi bango balobaki non biso pe bato mwindo tozali pe kosambela kobondela nzambe pe azali koyoka biso. Alors mindele babandaki komona bango suspect balobi bato baza dangereux ba mouvement oyo bazali kosala kobondela bato kobeta mbonda koyemba na monoko na bango ezalaki déjà dimension moko révolutionnaire na kati na esprit na bango pe bazalaki kobange te soki totiki mpanki ya Jacques totiki Simon Kimbangu totiki mpadi Simon totiki André Maxwell bazalaki na Congo Brazzaville Afrique équatoriale française bato oyo makambo bazosala ba mouvement wana ekokoma ba parti politique ya makasi bakosenga indépendance bakobenga na biso donc il faut tokanga bango totia bango na prison po baitufe bango ba prophète bana objectif ya liboso ndenge nalobaki ezalaki indépendance spirituelle ou indépendance religieuse, c'est-à-dire bango pe basambela nzambe pe ayoka bango. Objectif yango liboso ezalaki bongo ba revaloriser bango bayebake bango pe nzambe asalaka. Alors na objectif wana bazali kozela pe eza mpe na liberté de culte lokola eza lelo bato il faut bazala libre pe basambela ainsi de suite. Alors ba dominateur balingaka bongo te balingaka te basambela te yango wana ezalaki bitumba na bango abana kosambela na zamba kobombama bazokanga bango voilà à peu près bakangaki bango ebele ntango bakangaki bango ebele Simon Kimbangu bakangaki ye na 1921 bamemi ye à 30 soki Simon Kimbangu alobaki mutu mwindo akokoma mundele akokoma mutu mwindo wana ezalaka ka dicton moko ya pesaki elingi eloba tout simplement l'indépendance n'est-ce pas l'indépendance c'est-à-dire soki mutu mwindo akomi lokola mundele c'est-à-dire akomi libre religieusement politiquement économiquement c'est tout simplement parole ya Simon Kimbangu. Voilà pour clôturer le mois de la femme Kitoko, Fondation Neron Mbungu et l'ongona dynamique, il y a ba serviteur de Dieu, ba organiser qui culte d'action de grâce. Héritier Mapine Mazaki on a compte Infongala. Et tout le coup, maman, il y a différentes catégories socio-professionnelles. Tondaki mikolweleki na al ya flat ya honorable. Neron Mbungu oyo ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete pour na ko assister na culte d'action de grâce oyo Fondation Neron Mbungu et longona dynamique de serviteurs de Dieu. Pe prophétesse Duna Andrea Basalisaki pour na ko clôturer en beauté mois de mars oyo et pesami et paye ba mama
prophétesse Duna Andrea ye ateyaki mingi na occasion oyo na mateya na ye azwaki na Rite chapitre 2 verset 2 oratrice alobaki boyi. C'est une femme malgré elle a perdu son mari. Prophétesse Duna Andrea asepelisaki pona partenariat malamu ezali entre église na ye na fondation Nerombungu pe dynamique ya ba serviteur de Dieu. Culte ya révolution oyo selon prophétesse Duna ezalaki pe occasion monene pona ba organisateur na yango ya ko sensibiliser ba mama na oyo etali ba rôle ba sengeli ko jouer na bisika bavandi pe basalaka na tina ete bango pe ba continuer na développement ya mboka. Bosimbake na suka ya culte ba veuve ba pesaki bango maputa pona kosepelisa bango na sanza oyo ya ba mama pona geste oyo esalemaki balobaki merci. Na papa Nerombungu na ndenga kanisi biso mate ya pete ya mikitoko makasi epeli makasi nzambe abakisila ye ebele Nerombungu na suka ya masolo mai pe baji etambolaki en tout cas nyonso elekaki kitoko ba mama bazongaki na esengo. Na cadre ya 30 ans ya société aviation CAA oyo composé na 95% ba congolais info lingala journal na peuple et meki ko présenter bino ba directeur baza ko consulter société oyo. Na mboka na biso balobaka mwasi atongaka mboka te. Lokuta ba responsable ya CAA batalisi ke adagio nza lokuta makasi pona CAA mwasi azali kotonga pe kovandisa ndako pe azali koveye na croissance ya ndako oyo ezali bongo CAA. Ali Odia Mulumba ye azali bongo mingi mpenza koyeba na kombo ya mami Odia Mulumba ye azali chef comptoir ya CAA na ville ya Lubumbashi mingi mpenza na Okatanga ye expliqué bongo évolution na ye personnel na kati ya société oyo. Nakotaki CAA na 2010 mais ba engaganga na 2011 toloba nazali na 11 ans et demi na CAA donc 12e année na yango. Na bandaki na CAA neti agent comptoir après wana na yeko koma agent call center et puis ba konzi ba yeko ba non call center vaut mieux tika na Kinshasa ba supprimer service à call center na Lubumbashi na zongi agent comptoir agent check-in et puis na performance ba yeko matisanga na yeko koma chef comptoir. Musala ya chef ya comptoir ezali bongo nini? Chef comptoir oza misala ebele. Il faut qu'on vérifie ba vol, est-ce que vol oyo kozala, vol oyo kozala te, air ya vol, est-ce que vous avez combien de passagers, checking et ruban de air nini. Donc les années ozala musala ko sunga batu, ko sunga ba agent, na ko sunga pe compagnie. En fait, je suis plus en contact na ba agent et na ba client pour na ko nazaneti nazo représenter compagnie. Pour ngani naza en contact na ba client, alors il faut vraiment nazala ernion soana pona koyeba client sokaza na problème sokaza na mbeba il faut ko sungaye ndenge nyokoki ko lakisaye ezamba misusu baya kayebi na ko voyager te il faut sungaye ou lakisaye comment il doit s'y prendre wapi ko bandila wapi ko sukila. 30 ans ya existence ya CAA nini ba agent bango moko bazali ko pesa lokola likanisi pe constant nini basali par rapport ya évolution ya société na bango. Société ezokola parce que d'abord bakolo société ils y ont mis du sérieux. Aviation eza blagité. Aviation il faut d'abord bolinga musala na bino. Soko lingi musala na o en tout cas beaucoup évoluer bien. Toyebi ba compagnie belé ya na Congo mais il réussira te pourquoi parce que bazwaka musala na bango sérieux te. Nous malgré to les cas baton moko difficile makasi na CAA o tozaka ko voler na avion amike o babengi ba Fokker 50. Mais avec les bakonzi autozaki na bango bakokaki ko maintenir aviation et puis programme ya ba vol nous avons tenu je crois si j'ai bonne mémoire en tout cas to betaka ta 1 année 2 ans tozo travailler kana Fokker 50. Donc soko lingi osala aviation il faut d'abord olinga musala na yo et pour tia sérieux makasi na musala na. Boyoki pona ba blatiner aviation ezali passion pe bolingo ya aviation esangani bongo na bolingo ya Congo des ali ko motiver bongo ba responsable ya CAA ba continuer
toujours quoi investir pe basala ke CAA ezala toujours parmi ba société ya minene ya mboka oyo pe mingi penza ezala bongo leader na mapata ya RDC moka koswa na CAA mingi penza na politique na bango ya kopesa mwasi place o esengeli parce que pour na CAA mwasi azali bongo base ya développement lelo to mondi bongo résultat mwasi azali à l'aise pe azali kopesa meilleur na ye. CAA, vous êtes trop amouriste de la RDC et des Congolais. Tobeta bongo masolo ya sport, ministre ya sport François Claude Kaboulou à peine na kokota na musala abandi déjà ba audience pe wapi ayambaki ba membre ya comité exécutif ya FECOFA na cabinet na ya musala héritier mapinyo mapesi bino ba détail. À peine kokota na fonction na ye, ministre des Sports François Claude Kaboulou mwana Kaboulou abandi déjà ba audience na ye azali kolala pungi soki mokete pambate mabe elekaki ebele na domaine oyoye akoti ayambaki comité exécutif ya Fédération Congolaise ya Football FECOFA na mokuse babetaki masolo elongo na comité oyo pona makambo etali football na République démocratique du Congo tango masolo esilaki besh situatala oyo azali secrétaire général ya FECOFA asalaki compte rendu ya makambo basololi alobike balobelaki ba éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2024 ndenge Léopard atikali bongo na 2 journées contre Soudan pe contre ba Panther ya Gabon bakobeta 2 matchs wana oyo kozala décisif pona Léopard eye bana ko déterminer sort na ye likambo wana esengeli kozwa yango vraiment au sérieux ko considérer ba match o mibale lokola finale pona ba Léopard ba mona clair na tina wana likambo ba infrastructure pe eloba maki pambate République démocratique du Congo actuellement azana stade national mon côté oyo ezali homologué pona CAF na tina wana ministre des sports a beti loboko na mesa alobi esengeli basala tout pour que match ya Soudan na RDC et beta na ville ya Kinshasa na tina ba infrastructure ba na ko réhabiliter rapidement stade de Martyr pe et comme na ba norme internationale balobela ki likambo ya reprise ya championnat national ya République démocratique du Congo natina wana ministre azali ko tenir ata phase aller et bana kosila pour na compte ya Ligue 1 pe Ligue 2 ministre ya lobby azali prêt à accorder prolongation pour championnat et kende au-delà ya date butoir ya le 31 mai 2023 boy babela kipe du Congo oyo ezala katango nyonso négligé kasi ezali deuxième compétition ya RDC oyo ezali kotinda ba équipe na ba compétition interclub natina wana ministre ya lobby esengeli ba revoir organisation ya Coupe du Congo oyo final na yango esengeli ebetama le 30 juin 2023. Kin wifi eza internet ou eza na qualité rapidité pour eza ko satisfaire ba client na nyonso nadina sona igon singi ba détail. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba boyo kelanga eloko oyo kin wifi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna même na bozoko toujours na vitesse ya nyama tina 50 mégabytes par seconde bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 pe 300 giga de 22h à 6h bobo solo la kitoko bo travailler na elengi pe o télécharger biloko nyonso oyo za nango posa na ba entreprise ba restaurant, hôtel, église, même na wenze, bon partager connexion à ta quartier mobimba, pour kin wifi, internet assuré, vitesse et kuba, yango et katana kate, toujours intact, boka moite o, pour installation nango, eza très facile et pas wapi, ba installateur baza partout na République démocratique du Congo, na kit complet nango mobimba ata oza na mboka ata oza na Kinshasa moyena antenne moko ya moke na modem oyo boye place nyonso oza na zamba oza na forêt équatoriale oyo kozwa internet na yo à partir ya parabole soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo soko oza na mboka oza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne.
kuta kin wifi na rond-point Forescom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba stribi potopota malonga mpona bana na bino eza Protivap mokolo mpe ekoki na okomela yango epesaka sante ya kitoko yena azoko ya bien bebe pro azoko ya bien po ayaka Protivap bongo bebe lipipi se etumba na potapota ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala yeka boye alia na pasi mwana oyo mwana kolia na pasi te eske biloko azolia oyo azosepela nango tala bebe pro ye aliaka kaka Protivap bandiku naza kopesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo bebe pro banda kuma kuria aliaka kaka Protivap butala ekola linai Protivap kitoko na miso elengi na monoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap tala lelo yo bebe pro akoni malamu po aliaka potopoto Protivap bino kuna chimaka te bebe toke baya bayango chante kitoko ntoto makachi mboka mobimba echita yingiyo ha Protivap potopoto kitoko pona ba bebe pro place na info ya ba journaux bolanda lecture na yango Mbote pe boye ibolamu na info ya ba journaux ya mercredi 5 avril 2023 oyo tofongoli yango na journal La Transparence concert a commis na une nae alobi République démocratique du Congo azali kokoba kwa kize Rwanda oyo azali kokoba ko soutenir ba rebelle ya ba M23 bazali ko respecter soki mokete cesser les faits nzokande ba communiquer à lokuta pona ko annoncer retrait na bango na ba localité oyo bazali ko occuper tango nyonso ezali ko salema kasi sur terrain ezali na yango lokuta ba M23 ba position na bango ezali tango nyonso renforcé na matériel pe na ba équipement et pa ya parrain na bango Rwanda boye République démocratique du Congo azali koba bosenga ba sanctions contre Rwanda tokinanga bososo journal le journal abeti masolo ya Patrick Muyaya oyo azali ministre ya communication pe média amemaki projet ya loi na ye liboso ya ba député bazalaki réuni na Assemblée nationale mokolo ya mardi boye projet ya loi oyo ezalaki bongo adopté ezalaki déclaré recevable yango ezali kolobela liberté ya presse pe exercice na yango na République démocratique du Congo pe koleka na ba média na tina wana ba député nationaux ba déclaré yango recevable et kotinda na Sénat pour na deuxième lecture totikali kaka na journal le journal alobeli requiem ya opposition na République démocratique du Congo opposition ezali vraiment kotatone neti kaka topesa Union pour la démocratie et le progrès social IDPS raison tango babanda kolobake soki IDPS ezu pouvoir opposition et kobunga na République démocratique du Congo depuis IDPS azana pouvoir leadership ya opposition ezali vraiment assuré te ndenge confrère le journal asukisi koloba na information oyo ndeto sokisi info ya ba journaux botikala malamu. Merci pour vos acquis et pour na kolanda info la journal ya peu pour la peu sepela kinango pour ça merci na ganting ya zaki na sima caméra pichu monsia Francis Kanzaloko kabazaki bongo na montage supervisé si maman qui est pas héritier mapinde mingala bino depuis ça ne rendez-vous mikolo zali koya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion
oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne, veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele. Kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme. Ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo mpe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.